La profondeur de cette chanson. Le bioza attend, prophète. Tu recoutes dans le studio, lobby. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Certainement vous allez très bien. Moi je viens par la grâce de la mifana zone de Soussou na dossier moko na bon oui même histoire mais ezongi na nzela ya moto mususu. Plus ou moins 4 jours passés na salaki vidéo moko pour na passer Nathanaël azali na besoin message leka na réseaux sociaux pour ekomela ba concerné parce que de lui-même abundaki ameka qui a contacté ba concerné topé concerné la concernée malheureusement sans succès. Passer Nathanaël maintenant réclamer nzembo na ye oyo azo côté la studio to pas côté le studio mais bimi na noté amona inde ko Nice alukaji azo lukai manzembo wana ba challenge bani déjà ko salema amekai ko interpeller la sœur aya bisaye que non nzembo wana za na studio pona yango ko yemba yango teme la sœur ayoka kité inde ko bundi aluka a solola na elisusu malheureusement ndeko za insolvable ba tenir kaka ba kota studio ba bimisa nzembo pendant que mukolo nzembo to pe muto azwa ki inspiration nzembo azali d'accord te encore nzembo na ozala lipamboli et tellement ndeko message azali na besoin à passer mukile ba nzembo na ezaye parce que le so ki ni sa bimisa muto oyeba te Nathanaël parce qu'il banité ba lo ba ke non eza nzembo na ye quand même eza ba droit na ye cause na ye quand même eza noble eza loyal et le démarche na ye o ya sali. Alors, tu as qui te mets au passer message, il y a des gens qui d'accord te ba ki ko finga. Ndeko mo ala ndengai na émission wana, topé na vidéo wana, abinanga maman, naza na même problème avec la même personne. Je le préviens maman nazo loba na relaxa bino, OK? Parce que batumsu ba kansango ekomi acharnement. Ah oui. Pona batumsu ba omona ngo ekomi combat parce que ba congolais bazala ndengo na bonel tout monde na monaki na ba commentaire. Osoko combattre ndeko na yo, je ne sais pas en quoi. Ma beso ezato lobate. Ndeko Nathalie Sifa. Batu bele ba ebie. Ndeko a contacté nga. Abisingai mama na yemba nzembo na ngai moko ekomi atembe. Nzembo wana atindeli ngai lien na yango. Eza na YouTube. Na bimisa yango topé na posta yango na 2023. Na kota studio ndenge ezala kaka il y a brillant voilà le bouillon il y a brillant mon système rare non na me côté la moi le studio mais il y a proté
oyo ezalaki non na norme nyonso esengeli mpo ebima tout ça faute de moyens. Mais néanmoins j'ai quand même réussi à komeka koposter na format ya vocal na 2023 nzembo na ngai wana atindeli nga na preuve ekomi ya tembe alobi kaka ndenge bainvitaka nga na bato oyo ndimelaka ngai to mpe bareconnaîtraka grâce oyo nzambe apesa ngai na baeglise nalekaka na baplateau baémission nabetaka nzembo wana. Il y a des gens qui vont contacter pour me dire que nzembo na ngai ekomi ya tembe bazomona Serenis azoyemba yango et aza kobongama akende kolamba yango batya batomati na basauce doit dire bakotela yango studio comme c'est bima bakolwamba yango malamu et bato balia epambola peuple de Dieu. Ndende kolobi non quand même c'est ma chanson après tout nga moko nazobunda de façon que nakota studio parce que ana banzembo belé la serre na koti na compte na ye bakoma na sifa donc Nathalie bakati na so bobeti na sifa na meka kutu ko utiliser son ya nzembo yango fallait na sala on va même na poster vidéo. Je vais le faire je crois demain na poster bino boyoka nde kwa yemba nzembo na ye elle est là na poster photo na ye Nathalie sifa je crois batu belé ba yebinde ko na biso o. Alors ba benge ba biso non nzembo no toujours mon sœur Enis azoyemba donc kalate ba kokotela en studio. La sœur abundi a côté en contact avec un certain H Manyanga. Na ebiete na epte so pas à moi sito mobile mais et azali de la famille Manyanga. H va lui rassurer que komi tungisate akoyemba nzembo na ta ko bimisa yango te eza pe nzembo na yete mais ba pesaki yango pa ya pasteur Anissé. La sœur a sengi numéro pasteur Anissé ba pesiete. Abundi et umelaki mwandambo ya ko numéro pasteur Anissé. Abengi pasteur Anissé papa na yoki yo mtoka bela Serenis nzembo. Pasteur Anissé dira que te nzembo wana ezanga na zola mangengenge ba chrétien Emma o Moïse Mbia lobi moko mususu azola nde émission na télévision frère moko oyo apesa banzembo ayemba moko banzembo pambola batu bayebi ayemba yango na émission moko batunie source inspiration lobi alota ona ndoto Moïse Mbia ganga les chrétiens et babilo aboy tolobate. La sœur aza mutoro lobela été ameki kokota en contact na bande ko balobi na ye ba rassurer que ba oyemba nzembo wana te. Pasteur Anissa convaincre ye pona oyebisa ye que non tant pasteur Anissa lobi ke nzembo wana ye azwa yango na mangengenge la sœur aye koyebisa ye parce que ndeko yebisa ke nzembo wana na sina yemba on a posé depuis 2023. Pasteur Anissa ye oloba ke non ye nzembo wana azwa yango avant 2023 soki na ba 2000 combien soki na ndeko yebisi na zwa inspiration na ba 2015 2016 ezala na montagne de prière ezalaka en swahili ba interpréter ngo ko interpréter na bato bazaki wana ko bande ko sambela na bango bandiko botala niveau donc eza fruit ya sacrifice na yebisa bino l'autre fois ko zwa nzembo ko zala inspiré na nzembo ezala raté kaka olalo la mukito poza na voix kitoko ponzembo wana eya na nguya tope na puissance na makoki ya kosimba mitema ya bato ezala fruit ya ba sacrifice. Ah oui bref eza yango te sujet mais na me comme quand même ko expliquer comment est-ce que la sœur azwa nzembo ndeko comment nzembo na ye tango ameki ko expliquer tata wana Anissé ba parcours na ndenga zola nzembo molimo na nzamba convaincra toujours pe nzamba gagnera toujours. Les pasteurs va fléchir pour dire que ok d'accord certainement nzembo na yo par rapport à l'argument il y a pas de souci mais sinon elangeza munene basali ba muketi kila la sera yembe osale lorote bino bosu bomona makambo boy. Au Congo il y a que Anis qui a le monopole à koyemba soki Enis bolimbi sangai il y a que elle mutoza na monopole à koyemba topé grâce. Si c'est le cas pourquoi nini nzamba zo pesa pe batu musuba inspiration normalement ngai repesa on kanyo c'est pas na non yemoko sala kayemba ka banzembo mais batu musuba zo ba inspiration balelira na ba émission biye azwaka tope batu bazwela kayeba kabela kayeba lobana ye sikoyo ya pasi na likambo ezane. OK passer Anissa pesa ki OK sepeli na nzembo c'est tout à fait normal. C'est nzembo yanga moko na koma zwa yango sepeli nango c'est tout à fait normal. OK d'accord sora monika koyemba ngo ezalaka
mais tant que mutu moko abimi a réclamer abimisi na ba preuve que eza nzembo na ye yo eta mwana nzambe tu vas tenir kaka obimisa nzembo wana s'il vous plaît ekopambola bato boza sire bandeko ndeko azaki d'accord te tina niveau bato na bango bazoloba na ye ke no asala ngo ka système ya grâce lokwana Christian Mukuna est-ce que ça na sens oh grâce à Christian yemba na nzembo ndenge na ye lisolo motema grâce pa yemba na ndenge na ye epambola bato boye passer anisa yebisa ser wana tika kaka ser anisa yemba pe na ndenge na ye pa yemba na ndenge na ye ezalaka bongo te. Ça ne marche pas comme ça. Et ezalaka likambo collaboration to pe coopération. Si elle est d'accord, oui, mais soka lingite et ozali pambolite aronyonga te tant aronyonga na boza si nzambe na likola ko sepela. Non, kasi babilo yango ebotaka ba rankine entre frères et sœurs. Ba marambo eza malamu te. Si j'étais la sœur Eunice, nangana tika. Surtout que moutazo réclamé. Na ba preuve que ezali a même chose avec le pasteur Nathanaël. Mais la sœur a tenir karabi misanzembo et du coup bat bozo ko finga ngai. Est-ce que vraiment vous réfléchissez bozana bomoto? Donc si je comprends bien Eunice ministère na ya tongi on a mitu na ba inspiration ya bato. Parce que muto akomaka nzembo, to azaka na banzembo belé. Tant muto réclamer nzembo avec des preuves que ça est ngai muto neti nga et déranger ngate na kotika mbala moko parce que na biki na ozo banzembo na okoma banzembo. Tant bozo kanga manango se vous n'avez pas de chansons de banzembo bino boko yembeza banzembo bato mususu. Bazo ko pesa bino to boza ko yiba et pesi passe et pesi mawa. Ndena boye bolo bakino bonzambe ezali awa. Mo muso akomelinga alobi yo tozo ko la lelo tolo na se okokufa. Tolo na se wana ba prière akala. Tala botika la mitakala mituna sema kolikolo bozo saka makilezo bima na bazolo boza ko beta na mitakala na suko solo zo bima bowana penda malédiction ya rozwanga détrompez-vous baté bino nzambe mabe si c'est ce que vous croyez là bino ne boza la confondi basela nzambe ngo pe boyete basela nzambe boyete o. Salut les amis et nalinga ina Baxelo mo na suka vidéo o na salaki ya ndeko na biso Nathalie Sifa azo réclamer nzembo na ye. Je crois na lobaki déjà aux essentiels ne roloba na vidéo wana bien que y a eu quand même pas mal de détails final examino preuve ya ba image ndenge ndeko mwasi akena na église moko azo bisa pasteur moko azo tuna aux après to kota studio do na nzembo wana na nzembo bato toujours kende dans studio on va dozo belela donner nze moment ya utu ko zo inspiration nzamba la kisie et puis façon zo lo bela yango e komi ya tembe donner nze mo ya yi et la sœur a contacté même son manager aux ande konaye. Bon il y a eu quand même pas mal de détails na kati bref na loba que c'est essentiel ya motu ezaki message eleki yana lo mona ngana bakisa motu yana lobi bo sali attention te to pe bo remarquer te bino za mo pas bo remarquer et pourtant moi na nzamba za motu za attentif bino ka mba mo ya ko finga ka bo réaliser te que à chaque fois soki bat ba ko finga nga to ko telemela ngai pona eloko moko oyo eza vrai et où me la raté basi na ba confirmation ezala elandaka et du coup muto bazo ata musuko côté là injustement nzamba exposé les sous bo remarquer ngote so 3 jours après mbaka bato ba finga ngai je crois bolandaki nde balobi ke bola elanga tolo na sena kufa parce que ngana zo ko combattre quand même dossier o ba ya ko fingela ngai ba bola elanga tolo na sena kufa même cas de comme ça on réclamer nzembo na ye. Donc, il y a un souci de l'autre côté. Maman Nanyo, c'était comme ça. Tu vas finir assez victimisé. Bon, mon apoto na sima. Bato Afrique, bon, mon apoto. Juste pour la personne, moi sourire. C'est vraiment aussi bon message là. Maman Nanyo, c'est victimisé. Kinga na tuki et pourtant c'était pas ça. Et batolo la batu na raté ba côté là ba finga ngai na mambo oyo ya lokuta te et ça même pas une semaine ba archive banda ko bima ya mambo ya ko démentir ngate batu musu batu ba bimisaka
na ye na tia yango awa babandisi kofinga ngai oza ndoki osi osenga ye pardon o me bino bolobaki so bapreuve ebimi na yela bino lelo oyo toza wapi auti koyembela vautour donc nzambe akontinue koexpose misala ayembeli vautour ka banzembo oyo ayemba o makambo oyo akondana na banzembo mpona lokumu ya nzambe aye kocontredire to mpe kosala le contraire nango bozomona te ke nzambe azokontinue koexpose misala tata na biso ya ministère alleluya nayebisaka bino makambo nalobi so eza ya lokuta nzambe akojustifie mais so eza makambo ya solo nzambe akokontinue koexpose depuis nasala baémission oyo ya makambo mwasi na ye plus ou moins 2 mois passé combien de dégâts to baévénement elandani ezokontinue kolandana ya malamu te sur sa personne mais tellement bato baza envoûté tellement bato baza aveuglé tellement bato baza na kati ya nayebi te nabenga yango nini bakomprendre te mpona bango bakomona kaka nyonso wana baza koya kokosela baguru na bango makambo mama omwana nakufaki na ferme naozwa tante kosala baémission nzambe asunga ngai mama oyo asalaki baémission nazoki mpe ntango olobela yango te mwana ne akufi na ferme ya apôtre bakundi mwana ya bato bandeko sans consentement ya famille bino osi bomona bosi boyoka moto asalaka na ferme ya moto akufi famille bayebi te eloko te bazwi basali makambo bamona ndenge na bango bake kokunda famille bazwi ebembe te mwana na bango akufa exactement na nini qu'est-ce qui s'est passé ekomake boke kotia na morgue bobimisa bongena kokunda bino bosi bomona fils unique ya mama na ye kana kongo mambo bokosalema et tellement bato na baba intouchable na nango ke koinquiéter bango et ya mawana ya passe ezake la maman ndenge alekaki asala baémission babanyo menacé de mort vous êtes au courant maman nasali baémission ekomi ya bamenace de mort mpona nini parce que aza d'accord te ndenge makambo olekelaki mais aza na badroit na ye Constant Mutamba notre Mutamba bazo continuer ko clouer nini balimwisa ye parce que nzambe ayoka kongo mawa nayebi te so tosuka na mboko bafils d'Issachar bible ezoloba bayeba kolire basigne ya temps etali bino omoni nga nzambe akotuna bino ke natindelaka bino messager boyokaka ete mpona nini nayebisa ye bino naozala bino mikolo nyonso te mbula na mbula te je suis là juste pour un temps nakokende nakokenda ngai nakotika bino na babato na bino bomesana na bango bolingaka wana bakontinue kotournaka bino na kati ya babétise na bango wana o bino bolingaka bosepela nango bobetelaka maboko ya pas de souci nga nakoki rendre compte nakoyebisa tata ya mosala osala nga nasali ndenge yesu alobaki père yesu ayebisaki tata nyonso opesaki nga nazongiselaki yo apart mwana libebi nayebi ke bato mibale misato bayokaka nga bazali que Dieu vous bénisse et barepargne baâme na bango voilà c'est ça c'était ça le message il y a pas que ça il y en a bato ebele na ya nalobela awa bandoki baya bacontredire bafingi mais plus badossier bandeka kobima nzambe akontinue koexpose ngonga peut-être eza te à suivre. na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa po yo zali nzambe Yesu
ata na se pozwa esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu. Lise kwana yo to komine balongi. Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi me personson na se métamorphosé osimi mosambo maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.